Mbote na bino bandeko balandi ya Canal Presse, bandeko balandi ya Canal Kin Télévision. Déjà nako senga na bino ba bozali kolanda biso en direct ya chaîne YouTube te bo s'abonner massivement pe bo partager ba bo kolanda biso awa na Engumba Kinshasa pe bisika biso ezwami bino totondi bino banson botondi. Canal Presse ya mokolo ya lelo to kosala yango na réalisation mwana mboka Serge Makoso, Joël Pembele Azali na régie finale, Yagim Poutou, Didier Deschamps, toujours coaching, et un grand merci na Ndeko Zulu parce que Yajid Boulembi Yende Moto asalinga ilisusu penza lolendo ya kozali susu mokolo ya lelo oboso wa etando eke na tina teto solola pona maimata limboka na biso République démocratique du Congo. Mato Domingi na Sarbudimbu yepe azali wana na assistance Koupar Bola derrière Bilili Bokota la biso boemo la mboka Veya Mbata azali wana pona maye bomo na biso bisika kozali komona mokolo ya lelo. Sujet tokolobela mokolo ya vendredi ya lelo ezali likambo ya consultation. Tokolobela pe matali gouvernement ya Union nationale. Est-ce que maemazali kosalema wana ezali likambo ekosala malamu mingi tope ekozala likambo oyo ekomema kokoso ezali solution to ezali problème ya maemazali kosalema na mboka na biso République démocratique du Congo. Naba invité na biso tozali na maman Chantal Moboniye azali porte-parole ya Martin Fayoulou Madidi présidente lisusu ya Action de femmes de valeur na ebite bandeko na biso ba kolanda biso baike pe moko ya baye bazali toujours fidèle na président Martin Fayoulou. Maman Chantal Moboni mbote na yo. Mbote mama Tatiana mbote na baye mboka esengo lisusu tokutana elango. Matondo mingi na yo maman nde ayebi mama Kitunga. Kitunga ya polele mama nzaleleki. Ok. Merci beaucoup. Na loboko na ngai ya mobali nazali na maman Gracia Maiza yazali porte-parole adjointe présidente ya association de femmes congolaises leader ye azali pe moko ya baye oyo bazalaka toujours fidèle na Fachi pe président na Eliezer Tambo. Mbote na yo. Mbote maman Tatiana. Na pesi mbote na ba co-débatteur na ngai pe na ba donyo so ba Rolanda biso ba kolimbisa moke mo santé za penza mo malamu te mais devoir na biso ya koya ko informer ba imboka nde sali que to zalawana et coïncider que peut-être que ça sera le tout dernier numéro. Il y a émission Canal Presse Naza Koleka, des autres coïncidé dans la clôture, il y a mois de mars, mois dédié, na Basi, na co-interpellé, na Basi, surtout Yambo Cannabiso, que nous devons plus que jamais travailler à l'unisson pour réunir effort Nabiso pour que l'obito betalisu masolo te ke bakanisi la biso kota to basa la biso faveur parce que na mboka oyo la majorité la population est féminine et sengeli na biso to bimisa bongo ezali ba atout pe makoki nyonso tokoki kotia en place pour le développement de la nation. Abat la rivalité au sein des femmes, abat la comparaison parce que adage moko lobi la comparaison et l'activité des femmes sans vision et c'est que nabiso to zala moko simana mosusu na vision
ya construction ya mboka na biso. Matondo mingi na yo maman Gracia tozongi lisusu tokoyamba pona bino mwana mboka Dani Ndungi Di azali porte-parole adjoint ya parti en vol parti cher ya mwana mboka Deli Sesanga yepe azali invité na biso mokolo ya lelo natina te tosolola pona maimatali mboka na biso République démocratique du Congo. Papa Dani mbote na yo mbote mama Tatiana na pesi mbote na bako débattrice nanga mama Grace na mama Chantal na kolika te kitunga na eosunga ngai pe na memela ndeko Jakindala mwa bile bisika ya zali kuna na boloko na leki nanga Merdi Mazengo sectionnaire na biso ya Kaluka. Très bien. Merci beaucoup Papa Dani. Awa tozongi na maimatali mboka na biso République démocratique du Congo to kolobela mambi maimatali consultation boyoka kimbela et pesamaki na bai pouvoir en place likambo ya koyamba bandeko banson bai opposition bai pouvoir mais jusqu'à présent maman Chantal Moboni et toyambi le mokolo ya lelo parce que azali toyambi ezawa toyambi président Martin Fayulu toyambi parce que tongi tozwa point de vue na yo maman Chantal Moboni consultation ezali président Félix Tshisekedi a fongoli maboko yo moni likambo yango lolenge kani président Martin azoya. Merci maman Tatiana. Il faut te situer dans le contexte où tous en la mboka lelo. Na mboka lelo tous en insécurité grandissante. Oh esali ke mabele ya mboka lelo parti na yango ya makasi komi na maboko ya bapaya na maboko ya baagresseur tozana ba déplacer na mboka tozana ba malnutri tozomona la mauvaise gouvernance contexte tozana mo lelo ezali que tribalisme comme makasi fissure du mieux vivre ensemble et ça pour se faire sentir du jour au jour. C'est-à-dire que les lots ont incapacité à régime oyo ya ko sécuriser mboka. Donc contexte aux ango le lot ezali que défaillance ya l'état congolais face ya protection ya territoire national puis ya sécurité à peuple naï. C'est ça le contexte. Et dans le contexte wana chercher un gouvernement d'union nationale. Boutouni ce qui est un problème ou une solution. Maintenant ngai na kolobanang par union nationale, qu'est-ce que ça sous-attend? Ça sous-attend union nationale ezali eza caractère ya eloko oyo ezali ko former un tout et que ma partie prenante nyonso ba ko travailler na idée moko po ba atteindre objectif moko boyi yango to bengi union nationale et tozo yobulana na sens ya unité. Donc le moko oyo na liboke na lisanga ezosala ke to constituer ensemble moko indivisible. Maintenant est-ce que c'est le cas? D'emblée na koyeb sabino non. C'est pas une solution, c'est plutôt un problème. Ce gouvernement pour résoudre quel problème? Quel problème ça doit être résolu par ce gouvernement? Au contraire, il fallait nous dire ezali si nous à deux lingeya ils veulent changer les pions plutôt que de cause à peuple les unions nationales parce que d'abord le contexte est tel que toute la résistance et toute l'opposition ne sont pas partie prenante. Maintenant, ils ont un contexte que l'Union nationale non, c'est le gouvernement de membres de famille qui se consultent pour changer les acteurs pour continuer dans le même système. Comme a dit le président Martin Fayulu, c'est le changement de pions, mais en réalité, le système reste le même. Donc, c'est ça la question. Est-ce que ça va apporter la solution au problème? Aujourd'hui, il y a l'opposition armée, il y a la fissure du mieux vivre ensemble, la guerre. Est-ce que le changement des acteurs, dans le niveau union sacrée, peut nous amener à la solution? Non. Mais tu maman Chantal Moboni que président Félix Tshisekedi a kolobate a kosala yango te pour na partage ya ba poste mais aussi président Martin Fayulu nyonso maman Chantal a koloba bokoki pe koya kofanda esika moko pour na kosolola yango. La question na tunia quel est le problème à résoudre? Le problème à résoudre nécessite le chemin de la réconciliation nationale, nécessite le chemin de la cohésion nationale, nécessite que les Congolais se parlent en se disant de vérité, se réconcilier pour chuter à la cohésion nationale. C'est pourquoi nous devons soutenir le processus où les Congolais doivent se parler. Aujourd'hui, Maman Tatiana, tant que
ndeko nanga azalaki président aseni ya 2018 lelo asimbi mandoki ndeko Katumbi aza na exil libanda ya mboka awa dictature elingi s'installer, liberté d'expression, liberté d'opinion est comme problème makambo kilikili le mode de gestion, mauvaise gouvernance ndenge ozomona que exercice à pouvoir ozosala que tozali kokabwana davantage mais face à la danger qui guette la République au danger à balkanisation au puissance aminienne balingi totikala un pays pillé un pays dominé nani auteur Mangano Kuvio Kasalaki sur la comment qui livre sur la kakistocratie et la kakocratie, c'est-à-dire tireurs d'officiels ba musika, ils utilisent les gens à l'intérieur pour maintenir biso na passi en utilisant l'incompétence. Alors aujourd'hui nous pensons que ça c'est encore une fois distraire le peuple et tirer les choses en longueur. Le problème aujourd'hui, c'est que le parti prenant s'asseye, se parle sous l'égide Yabampaka Lingomba, Toyeba, Yo, na 2018, c'est ça qui n'est rien. Les Gambo Tokomi, quelles sont les causes lointaines, quelles sont les causes proches? Aujourd'hui, niveau Tokomi, qu'est-ce qu'il faille faire pour que le salut de la République est à la Elo comme on utopité? C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, c'est que Balongoli, Simune, Baché Bouchab. Celui balongoli batie Mende, celui balongoli batie Sama, balongoli batie on peut changer les gens, mais avec le même système. Et la plupart des mêmes acteurs, depuis que la classe, ils ont défilé. Ce sont les mêmes figures. Et pourtant, aujourd'hui, on a besoin des énergies nouvelles qui amènent... Non, mais rappelez-vous qu'Indoro Félix a fait un discours à 6 minutes. À Benaki, Balimbo, Karobi, Boya, FC, Sazochanga, Bakal, Boya, Kosungangai, pour la Tamsamboka, Tosuki Web. Au moins, que tu as un cercle du départ. Mais Bino Bozoya Kakate, président Martin Zoya Kakate. Est-ce que va changer la situation à peuple? Bisotolingi face à un problème permanent. Eh maman, insécurité à RD c'est comme un problème permanent parce que ça fait déjà plus de 3 décennies. Il faut des solutions adéquates, durables, permanentes et non des solutions et la solution pour ceux qui viennent que se retrouver un groupe de gens, mais pas la solution pour le peuple. Au la conséquence, il y a Makambo Nengezo Salema Mboka. Le rôle d'un gouvernement, ils allaient au travers que défendre le peuple, que défendre l'intégrité du territoire national, que défendre Mboka. Mais on a combien de localités l'autorité de l'État, les exercices opérationnels. Est-ce que nous sommes toujours un pays? Est-ce que nous sommes toujours un peuple? Parce qu'aujourd'hui, Tokomi Kozala, on a un modèle Nabango, on a un modèle Nabango. Mais en tant que responsable, la responsabilité nous oblige à ce que Batoba Solola pour chercher une solution rapide au problème. Et cette solution passe par la réconciliation nationale, par la cohésion nationale, sous l'égide de nos pères spirituels. Maton Domingi, Maman Chantal Moboni, Maman Grâce Toye Painayo, Maman Grâce Maïza, qui mais Maman Chantal à l'hôpital, que tout n'a likambo ya consultation, puis gouvernement, il y a union nationale. Est-ce que ils ont problème, tout ils ont solution? Merci Maman Tatiana. Et c'est un avis surtout tout na likambo avant tout qu'il y ait ceux qui ont problème, tout solution. Est-ce que consultation que ça la entre bana yamboka moko ezali malamo to ezali mabe motuna mi balé ezali consultation wana esengeli esala makana ngambo ya bato moko tope moto mosusu ya kozala lwa tata mokonzi ya mboka yenda azali garant ya bon fonctionnement ya mboka akoki pe kopandre loboko na bayi mboka te pour que baya to lo bananu liloba moko. Na bande koloba tout à l'heure libanda c'est que sphère politique est comme polluée à un niveau où politique les deux sala mais politique il y a haine. Il y a haine makasi na voilà parce que lokola tata mokonzi ya mboka azawana mosusu akoko mona kaka lolenge azaeli asepe peut-être ne lobeli na été to na ilongi na été to na lolenge na été Luki le lengeni a ça la front na yenanga mosusu pour ne pas accompagner parce que résultat final au bazar aux élèves échec.
Or échec wana ezali ka échec ya mototé mais ezali échec ya école. Contexte tozali lelo mboka eza ko traverser moment moko très crucial. O eza ko senga que ba intelligence na ba force politique ni surtout ya mboka batala direction moko. Est-ce que sengeli kaka na ba kambi ya lingomba ya katoliko bangonde basala musala wana pour que bana mboka basangana to petata mokambi ekola ko boka pembela ya que voilà baimboka ndeko Fayulu yaka ndeko Sesanga yaka ndeko boyaka to vendre autour d'une même table pour lobela makambo etali ekolo, parce que nous ne devons pas oublier que l'ikolo na nyonso nous sommes des humains, le temps ne nous appartient pas. Moto ko vanda lobi ke nonga naza ko zela ke régime eko ya ponga na yana banda bongo soki lobi pe ma ya bomo ezali susuté mayele wana nyonso ko zala nango pona contribution ya développement ya mboka eko kenda kaka boui. Alors moi je pense que ngonga otozali ezali ngonga o moto na moto atia lolendo tope le fundu to boye bine atia ngona na ngambo mususu tota la biso nyonso tout na direction moko, parce que tozomo na consultation ezali kaka union sacrée na union sacrée. Mais moi je suis de l'union sacrée mais na koloba yango na télévision na za libre ya koloba, j'aime faire des analyses qui sont limpides. C'est que tokolinga kaka tozala bato ya union sacrée ezala ba même figure wana toza pe na posa ya komona ke papa Fayulu ayepe ko participer na consultation wana. Alors bananu makambo et peut-être c'est en venant na kata consultation wana nde babi na choc ba idée de lumière ejaisaka tant mosu na roya na kata ya consultation wana nde ba ko luka pe compromis bon au lieu to kene na gouvernement union sacrée to sala na ino boye pour na makambo etali ekolo, mais tant le moto na moto rovana na ngambo na ye solution ko zala nini. Admettons que ndenge baza ko accuser mauvaise gouvernance na ngambo ya tata mokonzi ya mboka ke papa Fayulu aye na lolengo système politique na biso ezali bato mosusu ko bakoboya ko accompagner ye na démarche ya kozala nango ya koluka kobongisa mboka bakoluka pe kotia kaka basende pour ke anyata yango akenda mosika te. Moi je pense que l'heure n'est plus na ba émotion politique, l'heure n'est plus na égoïsme politique, mais totalement en direction écolo. Le temps ne nous appartient pas. Le temps n'appartient ni à papa Fayulu, ni à papa Sesanga, ni même à tata mokonzi ya mboka. Le temps appartient à la nature, le temps appartient à Dieu. Ngonga o bazali nando na makasi ya ko sala eloko moko songo mama Chantal auto le beloko moko très important alobi ke guerre to sala face na ngeza kana Rwanda te na ba multinationale dans les mêmes causes le poto balobi produisent les mêmes effets. Cela veut dire ce qui système ozo sala ke guerre oyo ti le za lonenge wana atata Fayulu aye akokuta na peka na même front akokuta na même même obstacle et que ça la problème peka raponaye. Alors pourquoi ne pas ko kotala na direction moko ba consultation papa mokonzi ya mboka ye eza lokola loboko ya attendre na bato ba moni que baningi batala na direction ya yete mais direction ya ekolo pona ko luka pe ko sala quête ya loyauté ya ba o baza ko ya tomoni ke bato belé ba travailler na ba gouvernement ebelé ba sali politique na mboka na biso mais so ba bit tolobi to sala quête ya loyauté baza sous ba personne loyale to ba ko luka pour travailler na politique ya mboka na biso to ko so ba fonction pour ba sali déjà mabe ebelé. Alors ba nouveau visage oyo bazali wana oyo baza nano bato baza na limenia ya population. Pourquoi pas konya neti maman Chantal Moboni na lutte nyonso asali soki bazuye batie na ministère ya genre ne va-t-elle pas apporter un plus pour le développement ya genre na mboka na biso? Maman Chantal Royo bakebola mbaboli ya tokoyate mais le temps ne lui appartient pas. Soki lelo nkolo alobi que je ne le souhaite pas, je ne peux même pas le souhaiter parce qu'elle est encore avec nous. Mais nkolo alobi kazo mayele nyonso maman Chantal azanango ekokenda kaka do cohésion nationale pe mwana mboka Martin Fayulu abengaki belelaki kasi kaka na plateau ya Canal Presse ngana loba yango awa que nous nous estimons que bana ya mboka moko ko sangana pona ko loba makambo tout autour ya makambo tali ekolo e yima bete mais loko kaka toza ko boya et que bato mosusu oyo bazo sala partie intégrante ou partie active ya opposition armée oyo zo sala ke bana ya mboka bakufa
bango ne sengeli vraiment comme manuela makambo yango malamu sinon ekozala kaka moto azwi frustration ake asimbi mandoki abomi bayimboka parce que ayebi ke ntango tokosenga ke consultation esalama bakoya bakoblanchir nga et puis abandi kosepavane librement na kati ya mboka. Donc que ça soit euta na ngambo ya papa Fayulu to na ngambo ya tata mokonzi ya mboka, moi je pense que ce qui est kozala kaka pour le développement de la nation, pour que to mettre fin na makambo nyonso mboka na biso eza ko connaître, il est grand temps parce que makambo bitumba o ebandi lelo te ebandi kala tata mokonzi ya mboka ko kenda mosusu akoya mais soki ba imboka nyonso bato ya mayele ya mboka bapesi loboko te, ça sera la même continuité. Merci beaucoup maman Grâce nazonga sika epai ya papa Dani Ndugidi mwalamboka tokobela likambo eye ya consultation maman Grâce auti koloba yango malamu te tata mokambi ya ekolo Félix Antoine Chilombo afongoli maboko na ye pona kobenga bino banson boya pona likambo ya gouvernement de l'Union nationale pona yo omoni likanisi yango lolenge kani. Maman Tatiana na sepeli na maloba na sepeli na phrase moko maman Grâce à lobby, le temps appartient à la nature, le temps appartient à Dieu. Biblia belobi na bisoti, la nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas? On ne peut pas kobeta lisolo ya Congo to bima libanda ya histoire. Soto landi na historique ya mboka na biso totali makambo nyonso tu baboyokani nyonso bandeko basala na UDPS isimba na okati ngala epeleke ba élément moko boy ya liboso avant na pesa conclusion ce qui est la solution au problème pour déjà na makambo wana biso to okota te biso en vol to koya consultation wana te pour biso to lobeli likambo ya dialogue inclusif, c'est-à-dire kokotisa batu nyonso na kati ya lisanga wana poto lo likambo dialogue inclusif. Maman Chantal lobi awa ndeko Fayulu azao ndeko Moïse Katumbi aza na exil ndeko Kabila aza libanda ndeko nanga wana zalaki na biso na seni azwi mandoki soki bolingi penza makambo ebonga bana nyonso ya mboka Kongo bafanda yango tozo appuyer dispositif o bandeko na biso batata na biso milimo ba emprunter ba évêque ya Senko na SCC total na nos procédures ba ça la consultation nationale pour reconstituer gouvernement il y a union nationale. Mais Moutazo Ambabatu, conseiller spécial à chef de l'État en matière de sécurité. Aouamba premier ministre, a consulté premier ministre en fonction pour nous recomposer gouvernement à l'Union nationale. Congola comme Maïle, à Tababiso ou tous les canaux de télévision, Bandeko Wazali Banda Bato Mituna. Union sacrée, ont consulté car la carte Union sacrée. Bango na bango ba seko. Jusqu'à tout le monde qui ba classique on est baleki. On tourne un contexte moins sécuritaire. Les lots baba wazali no ba installer quartier général na bango ya commandement à la police na Ruzizi. Pendant que le gouvernement central a installé quartier général na Uvira. Makambola toujours mon tout le monde a gouvernement consultation cadre. Pour le niveau de la gouvernement alors que ba facteur nous soulève que tout va dans la bobo tout va dans kina le bagali comme bandeko ya et c'est na SNCO. Ba participa bino boza ba panzisa moto bozo kendaka kuna bilongi bo mona kuna kaka bilongi to yebaki wana les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ngala zaiki mwana na blé blanc tango nazotanga na otala composition ya gouvernement ya papa Etienne Tshisekedi bimi na mona ka batata wana bazaki ba ministre na la livre na koma na ziyebi pena ba cadre mboko oyo na yebi ke bango ba yakaka bango wana et puis vous allez passer à la télévision ce qui est comme makambo ko enrôler batu pour ba kende na armée ba kende kubunda na est bokoleka na ba province bokoleka na ba université bokosenga na ba jeune ba ya maintenant ko makambo ya constitution nationale tout moni mutu mota beti biso na ba jeune boya constitution nationale ba yena noté tout se désillusionner na makambo ya histoire ya mboka tout kende na ba vitesse oyo ya biso moko boywana siko boye bisanga et c'est tout ça le dialogue inclusif, c'est-à-dire ba imboka nyoso ba fanda ba solola politique ya batu ya union sacrée batu ya opposition et déjà bandeko opposition tango bayambaki bango na bandeko ya SCC na Senko mutu na mutu déposer ki cahier de charge na ye pona nini bazino ba cahier de charge wana te balo batata milimo bokene ko 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 biso to tinda ki bango siko boye bisangai ba wala ba
tambola ndenge baotambola baotambola makoki na bango bolobela peuple vérité biso tolobango na envol eloko ezoboma mboka na biso ezali complaisance c'est-à-dire vrai problème eza mais besoin ya so vraie solution te na makambo ba procédure o aza ministre abo akomi ko sensibiliser o aza abo akomi ko sala bo o aza akomi ko sala bo ce que to bungi on dirait bato ba bosani ba job description na bango bato ba bosani musala o sengeli ba sala siko biso to kota na sangisa wana to kota te poso sangisa o lieu pe mingi libumo ko tungisama biso to lobi na projet wana na plan wana na processus wana bango batie biso en votre royauté parce que ils ont problème sous bazo pakisa ils ont solution te bazo meme la peuple congolais ils ont problème bande musu ba koloba bana bande ko na STT tango gome koi libota na biso boso sana ninga osolana ba yango maman grâce à lobby nyonso wana nde babengi bino te boya ensemble pour te bo solo là bosolola nieza la consultation bayoka bino boya na makanisi na bino pona nini papa Dani boko boya biso tozana posa ya consultation te consultation le voilà mutozana bokono esengala ke pa munganga siko munganga ozo ke ko mona ka munganga o abeta ke tonga ebisali lokolo tenga miso lokolo okomi mutako masaka na ba manteka po tongani tenga miso lokolo tolobi za likambo ya consultation te za likambo ya dialogue soto okena sasa ya dialogue inclusif bande ko baso baya bande ko baso to sangani to fandi to lobi te to mboko kende liboso tala makambo yango et puis to longola biloko mibale arrogance na orgueil ndi biloko andi ke sala boko mona makambo ebele kende liboso mama Tatiana. Très bien. Tolongola orgueil na arrogance kasi maman grâce à l'obité ba ko boa kambela bino boko luka bato banso bafanda papa Dani mais bato wana banso bako fanda esika moko ndeni po e ko encourager ba misusu bazwa kasika mpifu ya kokenda ko simbaka mandoki po te baebi soki asali boye bako ya ko fandisa bango elongo biso na moni constitution na biso bato babeta la lisolo la constitution mais batanga la préambule te soko tangi préambule ya constitution na biso et le beni makambo ebele biso bayi toza na opposition to sepeli na processus na procédure ndeko nanga te ya kozwa mandoki po tolobaki na niveau ya constitution ke tokokondimaka suku bokonzi oyo koya na nsima ya mandoki te yango tozosenga na baye baza na pouvoir to fan de sika moko na baye baza na opposition armée na biso bato opposition non armée na société civile na gouvernement en place le régime en place to ça la consultation te to ça la dialogue to ndima projet oyo banganga nzambe bayeli biso na batata milimo nyonso tu bokomona ke makambo kokende nango noki ate na kokota na makambo wana te po bino no boza na makanisi mabe toyebani na politique na biso ya Congo ya lelo mama Tatiana. Merci beaucoup papa Dani tozongi sika watoko ebisabino te mwana mboka papi muya yepe azali na plateau na biso ya Canal Kin télévision na émission na bino Canal Presse ye azali moko ya balobeli moko ya baye bazalaka pene ya président Félix Tshisekedi ye azali ya UDPS bar Tshisekedi mwana mboka papi muya mbote na yo mbote mama mbote na bande kutoka kabula na bango plateau ezali esengo ya kuya ko kabula makanisi surtout oyo ezali kotala mboka mboka na biso République démocratique du Congo ndeza ko tia biso nyonso ensemble ozala ya opposition ozala ya majorité eloko moko eza ko tia biso nyonso et ko sala ke tout le Congo c'est la République démocratique du Congo mais makambo na yo ki sincèrement naza d'accord te surtout et pas ndeko Dani oyo na yoki aza koluka kosala mingi passe na dialogue que consultation mais avant la lobela oya oti koloba j'aimerais un peu koloba eloko moko na maman Chantal parce que na la lié pe koloba wa ke bango ba koya te bon déjà il faut savoir une chose l'opposition est à pluriel c'est normal c'est votre droit. La démocratie, il n'est pas dit qu'il faut la non. La démocratie, vous pouvez prendre une position contraire. Et je rappelle une chose là-bas, il y a Martin Fayou. Vous savez, période il y a l'élection. Ce que Martin Fayou est en train de faire maintenant, à
asalaki bango yango période d'élection. Il a demandé à tout le monde pas que d'élection. Mais Maman Chantal a une ambition. Il y avait comme honorable député. À commenter, il y a que payer. À une ambition comme député. À commenter. Pourquoi? Parce que Azalaki n'a vision une vision que je n'ai jamais appuyée. Je n'ai jamais accompagné la façon de voir les choses de Martin Fayou. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à rester intact. Nous, on est jeunes. On peut réfléchir parce que l'histoire est un peu cannabis. C'est vrai qu'on peut en parler, mais nous avons quand même eu le temps d'étudier au fond comment les hommes politiques congolais arrivent à faire certaines choses. Comment ils arrivent à abandonner la République pour leur intérêt personnel là-bas. Awa, Félix Tshisekedi a lobby, donc il y a des consultations. Comme ça, tout ça, le gouvernement et l'Union nationale, nous devons choisir la mécanisme à Kotonga Mboka. La République démocratique progresse à Mboka, il y a Tshisekedi à mon côté. Et ça, Mboka, il y a Bissonioso. Alors, Tshisekedi a Congolais, il y a Boya Totonga. Boza Mayele, ok. Boza Naoya Kopesa, Boya Totonga Mboka. Baza Koboya pourquoi? Et puis, il y a Kotuna Mutuna. Est-ce qu'on peut condamner Tshisekedi par rapport à tout ce qui est en train d'arriver? Non, mais il faut être ennemi de la République pour indexer Tshisekedi par rapport à ce qui arrive. Non, je prends des condamnés, il y a Denis Sassanga. Mais Denis Sassanga fait partie des députés qui ont été dans la législative. Oh, il y a les gars. Qu'est-ce que Denis Sassanga ne connaît pas par rapport à cette affaire il y a Est? Parce que c'est ça le nez des problèmes. Il garde plus de 30 ans. Tshisekedi prend le pouvoir en 2018. Il s'est dit, au-delà de tout ce qu'on peut dire, la meilleure façon de faire avancer la République démocratique du Congo, c'est de mettre fin à du Tumba au Tozana Mounaïs. Mboka mon côté dans le monde et qu'on se développer sur le Tumba. Mes frères et sœurs, vous allez à l'opposition à la majorité, Boya, Tobunda, tout le Munguna, parce que la République démocratique du Congo est attaquée par les Rwandais. Et ce n'est pas sous Tshisekedi que la République est attaquée. Dans tout le gouvernement, on a une union nationale, les alliés pour Nakoluka Kobundisa, mais Mazali à Est. Pas seulement Kobundisa. Non, vous ne m'avez pas bien saisi, maman. Le gouvernement est en place pour nous permettre à Namboka de Bisso et que nous Bisso. Dans les oppositions, mais pourquoi ils ne viennent pas? Et je rappelle ici à tout le monde, vous attendez voir qui? Fayou. Est-ce qu'il est l'unique opposant? Vous attendez voir qui c'est ça? Mais vous condamnez ici Bahati, Kamel et les autres. Bon, depuis que d'abord, tout le monde dit Balomingi. Mais Fayou, c'est un ancien à l'opposition. S'il ne vient pas, on fera quoi? Non, vous voulez dire que monsieur n'est pas opposant? Non, mais soyons cohérents. Regardons la République. Moi, l'unique chose que je peux demander à Martin Fayou, il sait la réalité à Cannabis. Aïebi, ce qui est en train de se passer, il sait la lutte engagée par le président Tshisekedi. Nani a vous consulter. Mais c'est lui qui a reçu le mandat du président de la République. C'est lui qui a. J'ai suivi beaucoup de discours, les gens qui ont beaucoup étudié, comme le maman français, et non, les conseillers de Rwanda n'a pas qualité. Mais vous parlez de quelle qualité? Il est le conseiller du président de la République, et là il reçoit une mission. Il y a 40 de la nation. Consulter. Vous, le problème n'est plus à ce qu'on consulte Nani, le problème devient il est qui pour consulter? Non! Ça, c'est une façon de réviser indirectement de participer dans le développement Yamboka. C'est une façon, Yakoboya. Si vous ne voulez pas vous faire consulter, ce n'est pas un problème. Je rappelle que la République démocratique du Congo, notre pays, tous allez dans la démocratie. On ne va pas vous forcer. Mais seulement, Bandeko Oyo, Bazali Kolanda, leader sans position, il est temps de comprendre que beaucoup de bisous. N'est-il leader ni non, n'est-ce pas? Je vais vous donner des exemples, oui. Abelaki Kambo ya cohésion nationale bino lobaki te likambo wana ezali pona koluka ba partage ya ba poste eloko nini sika ye kotinda bino te boluka kaka ye pe aya mama biso nana lobi ke toluka kaka Fayulu ya non Fayulu c'est un Congolais comme tout le monde, il a le droit de ne pas venir, c'est son droit garanti d'ailleurs. Mais depuis consultation, on dit quand même dans l'opposant peut bakoya maman la République démocratique du Congo tout ça en 2025. La République tout ça a combien de dialogues? Tout
raisonner dans un dialogue non sur tout ça là, suite à la gagne. Quelle est la suite qui vient après, à part partage et à ma poste? Suite, parce qu'il y a un dialogue et à nous sauter. Bah, donc aussi, ça Bango Bayebi maîtrise l'histoire de Yamboka. Solution à la gagne. Et ça n'a pas été modèle des Awana. Bon, Bishop, tout soit primature, Bishop, tout soit ministère. C'est ça. Et entre-temps, peuple va pour souffrir. Entre-temps, peuple va faire côté de la bataille politique. C'est là que moi, personnellement, j'ai aimé et j'ai accepté de suivre la vision à Tshisekedi. Très bien. Si Tshisekedi voulait se faire des billets, si Tshisekedi voulait se faire de l'argent, maman, il allait négocier la M23 sans que nous voyions. Il allait négocier la Rwanda sans que nous voyions. Ça allait se faire calmement. Il n'allait poser aucun problème. Mais Tshisekedi a premièrement dit non à tout ça. Pour la police congolais que en République démocratique du Congo, on a dit infiltration au Tolobaka. Bango là tous à Bango et c'est là Bango basé à Congo les bandes même en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui sont utilisés pour détruire, pour tuer la carte Yamboka. Il y a SCCP à Senko. Wanande balobi tezali nzela ya malamu. Bon, maman tu raisonner là, makambo ya ba SCC la Senko wana. Ngai na sekaka na ngai kaka na bi. Mais c'est Senko mission nini Senko za bana? Quelle est la mission principale de Senko? Non mais l'église, vous savez, des fois ça nous fait mal. Nous sommes des jeunes, nous avons appris. On a quand même maillé le bois et le biseau. Quand il y a un service à la nation. Mais en regardant aussi l'histoire, mission principale de Sengo Ezani, d'abord il y a des abeilles qui pleurent, qui souffrent. Je lisais un document où un abeille vous dit qu'il n'avait jamais touché $600. Un abeille retraité. UDPS Tshisekedi Bobo 50-50. Bobo Sani 50-50. Yanni. Tant Bozo tout un rôle. Il y a Senko, oui. Non, maman, vous confondez les choses. Okay. Senko est allié catholique. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent ici que 90% des membres, il y a des membres de l'IDPS, ce sont des croyants catholiques, basés à la catholique. L'IDPS n'a jamais eu un problème la catholique. Mais ici, face à la réalité, les prélats catholiques, je parle bien des choses Monseigneur, oui. Ils ne peuvent pas nous demander d'aller négocier avec les rebelles, avec ceux qui ont tué à l'Est. Merci. Ils ne peuvent pas. Maman, permettez. Parce que tout ça, moi, 30 secondes. Moi et ma maman. Êtes-vous d'accord qu'on puisse prendre mon tout? On a violé sa femme. On a violé sa femme. La présence, c'est Bananaye. Lobby, bah, il y a là. Voilà la mesa. On est aussi à la moto à violer. Moi, si, à violer maman. Non, Mboki c'est la biso, tout le monde a tu sais que peu importe le temps qu'il va faire, il va passer. Merci. Mais si nous n'avons pas une position pour nous Sunga, je crois que l'histoire est que juger biso et même nos enfants vont nous poser la question dans la période où on a bino Bosanakini. Merci beaucoup Papa Mouya. Tolandi opetala bokebi tozongi epai ya Maman Chantal Moboni oyo ki mwana mboka Papi Mouya lolenge kani ya sombitini makanisi. Est-ce que moto ba violer mwasi na ye basali mabe na bana na ye akosepela te afanda esika moko epo na ye aza komona importance ya SCC PSN côté. Merci, même temps d'antenne Maman Tatiana. Oui. Sizo ngana ngina tunana. Maboka gama sana Congo. Epelisi ndeko fashia kuta na face à face na Kagame. Epelisi ba sa. S'il vous plaît, Zwa stilo na yo okoma makambo nyonso Maman Chantal akoloba po de pas to récupérer ton casting. Vas-y. Na plaider pour un casting. Epekisi doa epekisi bato bakutana lo ndoko facha obi bakutana lola bakutana na doa ti lola epekisi ndo facha kutana Kagame mabe ba M23 basala na mboka epekisi ki régime na bango ya bango 14 mois awa na Kisasa confère Gilbert Kankonde en son temps ministre ya intérieur basola nini basinyaka nini peuple est bien. S'il vous plaît, vous savez, ce qui papa Etienne Tshisekedi,
papa Etienne mokolo vision o ayebi bitumbu azara ko bunda andima Martin Fayulu abenda Martin Fayulu afanda na Martin Fayulu atravailla na Martin Fayulu salut papa Etienne kendo tuna batete pensante nyonso ya IDPS de l'époque pour ngai na considérer que tonto ya IDPS te po ibeta makambo ya politique te batete pensante nyonso wana bayebi soki c'est Fayulu qui avait sauvé l'IDPS. C'est Fayulu qui avait sauvé l'IDPS. l'IDPS 2006 et Koufa. Tout le monde a soutenu le président Beba. l'IDPS a dit ok, l'élection. Encore que vous avez parti politique. Vous étiez un groupe de pression. Pour le parti politique en 2008. Oui. Nous sommes là pour restaurer la vérité, messieurs. C'est Martin Fayulu, en tant que coordonnateur à dynamique de l'opposition, qui est allé vers Papa Etienne dans le 2011 et Zoya, Yombe Ozali et Kumbaki. Yombe de fédérer l'énergie autour de vous. Bisoto limite au Tchapoua, tellement nous savons que nous sommes soutenir. Il y a mon bon Martin Fayulu, coordonnateur à dynamique du secteur du président de Tamouti. Maman, Ndegoleze. Moutou 7 soutien Etienne Tshisekedi. Et bien motivé t'informer. Donc je ne devrais pas monter à côté on a des débats à niveau ana ou à bureau Zoloba. Martin Fayulu boya ki boki ni boki. Mais à ce qu'on boya ki ngai na kini, ngai là défendre visant Martin Fayulu. Et sa sonité, comment tu peux parler de ça? Oh la sonité. Parce que c'est que ça moutou ni ngai ça la léser c'est moi. Moi je suis là, je défends la vision. Et c'est normal, tu es de l'IDPS, tu ne peux pas adopter la vision de Martin Fayulu. Est-ce que tu es de l'IDPS? Est-ce que tu es politique? La politique, c'est la vision, c'est pas la tête de quelqu'un. La politique, ce n'est pas la tribu. La politique, ce n'est pas l'argent. La politique, c'est la vision. Moi, je suis adhéré à cette vision de valeur que prend le président Martin Fayulu. Vous parlez de personnes. Nous adhérons aux visions. À la vision, si je peux parler au singulier. S'il vous plaît, messieurs. Nous avons besoin des grands esprits pour apporter des solutions aux problèmes congolais. Parce que ce sont les petits esprits qui parlent de personnes. Eleanor Roosevelt. Il y a lobby SCC. Alors, Maman Nazéa, il faut la toilette, le bela bousso, le bien. Ok. Quand vous trouvez normal que parce que moi, garant de la nation, entre guillemets, parce que lui, pour le côté garant de la nation, balomola moutou. Pendant que la compétence est d'attribution, alors la pour garant de la nation activité à consulter une première ministre en fonction, vous trouvez ça normal parce que vous êtes basé sur les personnes. Nous qui parlons de vision, nous qui voyons le programme de gouvernance, nous qui voyons le mode de gestion qui est séparé à la personne humaine, qui est séparé à la vision du gouvernement. Pour comprendre l'angonétiboté, ça il faut avoir ça en tête. Quand vous trouvez normal, quand donne la mission aujourd'hui au président Bemba à ça la sensibilisation, il est fait par respect, il y a chef Naye, mais vous trouvez ça normal. Ce n'est pas ça le problème. Messieurs, restons sur le sujet. Au lobby, au tangi bateau, ok. C'est rien. À l'Union sacrée, il y a aussi des gens qui étaient hier dans la Katsaba Rébellion, mais au nom de la cohésion nationale, de quel dialogue à San City, ils sont là. Est-ce que le régime au pays de Tangi la Batuma Bunga? Le lieu passé par le lobby, nous tous en discuté avec le Banga, le Koye Soïd, Sakaman Sonana, on est tous pêcheurs. Donc, Longola Martin Fayulu na Makambona. Martin Fayulu, c'est un grand esprit. C'est une vision. Moi, je ne parle pas de Martin Fayulu, personne. Le père de ses enfants, le mari de quelqu'un ou congolais. Non, je parle de Martin Fayulu comme vision Martin Fayulu. Ça, il faut comprendre. Donc, ne comprends pas. Comment nous trouvons la position, la solution? Pour trouver une solution, il y a des critères, il y a des préalables. Parce que pour vous, vous parlez des personnes,
Donc celui X a été, n'a reçu Y. Parce que dans votre tête, c'est le débauchage. Ce n'est pas ça. Mais nous, quand nous parlons des gens qui apportent des solutions, nous prenons des parties prenantes qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent dire quelque chose et qui ont de reconnaissance anthropologique et sociologique. S'il vous plaît, l'ancrage de Martin Fayoul aujourd'hui, tu vas comparer ça avec qui? Avec qui? Je vous dis, si le discours de 6 minutes de Fachi a eu l'écho pour former l'Union sacrée, c'est parce que le président Bemba et le président Katumbi étaient partis. Il y a un non. C'est quand même la Kendarate, Mbele, c'est de l'autre côté. Et aujourd'hui, je vous dis, allez chercher vos opposants, allez fabriquer vos opposants. Sauf qui, le vrai problème n'est pas résolu. Et là, comme vous dites, et vous devez savoir. Ce n'est pas la haine, Maman Grâce. Non, ce n'est pas la haine. C'est plutôt la perception des choses. Faisant la différence à la perception de son abîme. Nous, de la résistance, nous de l'opposition, considérons que Fachi, c'est un problème aussi, pose problème. Parce que mode de gestion et possible de tous n'a pas de problème. Il y a le but comment on peut indexer Fachi. Mais qui exerce le pouvoir de l'État? Il y a un garant de bon fonctionnement des institutions. Et de la nation. Et de la nation, garant de la nation. Mais quand la nation a un problème, quand Fachi prête serment, l'article 74 de la Constitution, pour la défense de l'intégrité nationale, pour le respect de la Constitution, maintenant que l'intégrité nationale est menacée, il faut s'apprendre une année. D'où Fachi, c'est un problème. Merci beaucoup. Un problème ne peut pas, pardon, 2 secondes, ne peut pas consulter les gens pour notre problème. C'est-à-dire, lui doit être une partie prenante. Il faudrait une consultation neutre pour gérer le dialogue. Merci. Pour que les gens se parlent. Merci beaucoup, Maman Chantal. Toye Awa. Vous comprenez que si on a fait Sabino Maloba, on a un chrono. Vraiment. Non, on comprend, maman. Voilà. Maman Grâce, Toye Painayo, Maman Chantal à l'obité, gouvernement et Union nationale, pour créer des opposants à Bino parce que nous avons beaucoup de cas. Likambo yako débaucher bateau pour te baya verbi. Ils appellent likambo ya NT. Oui, na linga ko tuna pe mingi mituna parce que quand mituna ezo tuna ma tozo meka ko luka ba réponse par rapport à la question anande to kozwa éclairage. Que ça soit dialogue oyo bayi opposition ba lobby bango bazolanda démarche ya 5 ans pour un dialogue entre Baimboka Nyosotu. Na consultation au Tata Mokondi Mboka à mettre en place ou attendre pe Batonyo Sotu ya Mboka Baimboka Nyosotu ke baya ba meka kosolo la kota la direction moko suka ya nyoso wana ezali nini poto aboutir na eloko nini yango eli motuna ndeko auto ba eloko moko alobi dialogue et salami mingi na mboka na biso. Et ça c'est vrai. Tout le monde a la conférence nationale souveraine on a biso tozan naino penza bana mike. Tout le monde ba dialogue ya lolenge na lolenge et salami na mboka na biso. Mais issu ya ba dialogue wana ezali nini. Poso to bito zonga kaka na ndenge ba ilo poto ba lobi na biso les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc donc procédure il y a dialogue wana et ko produire kaka ba effet oyo e produisa kala pona tina na mboka na biso et imotuna. Bato ya 5 ans ba lobi la solution à la crise et le dialogue direct avec les M23. Donc cela veut dire bakendaki bakutani pena bananga bakutani na bato M23 bakutani na Rwanda bakutani na bato nyonso tout bato opposition et bakutani na tata mokonzi ekolo bikambote. Mais maman Chantal auti olobelo komoko alobi soki tata mokonzi ekolo akendaki kokutana na Kagame muto asali mabe na mboka na biso boni akokutana na opposition armée te comme même elle ne l'a pas dit avec des mots clairs. Motune ezali boy mama Tatiana na mwana oyo boti na bantraille na yo oyo ateli au poison kufa na mwana ya voisin oyo ateli au poison kufa
ce qui te le but total à degré à il y a sensibilité au degré impact ya likambo moto yo azando qui direct azali nani wana ezali sous moto na tuni que ça soit le dialogue ou la consultation ndenge tata mokambe ekolo parce que même sur le plan médical pour oyeba malade nini to examen nini esengeli osala par rapport ya ndenge ozoyoka tu dois passer par la consultation monganga ntango azoconsulte yo oza koloba ke naza koyoka boye c'est par rapport à cela nde akoyeba kooriente ke na ndenge ozoyoka sala baexamen boye sala examen boye sala examen papa Daniel alobi monganga yango bayaki epai na ye abeti tonga kasi tonga yango ebukani na lokolo kasi ye kaka nde mongango aza na village te ye penda yebi remède nini akopesa yo basalaka poison ka bango bazala na baantidote te monganga koki kosala aza moto akoki kosala pe erreur abeti otonga mabe lokolo ezwi problème mais kaka ye nde lokola aza monganga na mboka wana akoki kosala nini akoki kopesa remède pour ke lokolo wana ezonga malamu mais soki okepa bacharlatan nde obebi lisusu malamu donc omoni nalobaki na ebandeli sphère politique ya mboka na biso ekomi pollué na niveau moko que ata lelo tata Fayulu azwi bokondi ekozala kaka na bato bakoluka sili na libandi na ye mpona nini donc moto na moto akomi na posa ke bolamu eya na ngambo na ye mpo ye nde abima lokola héros nzoka nde c'est en se donnant la main mutuellement nde tokolonga makambo awa watoza kobeta lisolo ya makambo etali ekolo napesaka mingi na bemission mingi na lekara napesaka exemple ya makambo esalamaki na République sud-africaine tango basoda na bango bakufaki l'opposition atombokaki abandi koloba mais tango Kagame abandi kobwaka opprobre na République sud-africaine na baopposant na bato baza na mouvance balobaki liloba moko na tango mboka na biso ebundisami na ezobundisama na Rwanda na tango yo bato baza kokufa na este ya mboka bazaka bafamille ya baopposante na bafamille ya bato oyo baza na mouvance eloko nini esengeli na biso tosala nous devons regarder dans la même direction tobengana nano monguna oyo aza komema pasi na mboka nde tango wana monguna akokenda tokotala lolenge nini sikoyo tosala tabula rasa na ndenge ya kati ya mboka mais sikoyo monguna azobundisa monguna aza uni aza pena ba force mozonde ba soki bomoni soso azovimba na nzungu seke mamani aza na se mama Chantal uti kolobango ke guerre wana ezaka Rwanda te na ba multinational baza na simana yango toyebi yango pe ezala bao baza na ngambo ya opposition ezala bao baza na ngambo ya mouvance ba toyebi biso nyonso tu likambo et puis même maman Chantal na papa nde baza wana bayebi que attendre Fati akei moto mususu aye akozala toujours confronté na même problème même de Kagame parce que pour la Kagame le problème ce n'est pas la personne de Fati mais c'est la partie est ya mboka na biso bango no someye bazana na revendication ya Kagame zanini ba limite oyo ba belge batiaki basaki ya malamu te partie est wana ezaka ya Rwanda wana revendication ya Kagame revendication ya nanga ezali nini mauvaise gouvernance nanga ba réclamer la mauvaise gouvernance par rapport à quoi parce que les élections ont été faites Fati azana na kati ya mandat na ye constitution je ne sais pas si c'est maman ou papa a dit constitution na préambule na yango elobi que moto moko akoki kozala susu monduki na akoki kozala susu bokonzi na nzela ya mandoki te tata Fati azana na kati ya mandat na ye a dépassé 2028 takota 2029 toi ça la prolongation ça li yango te il réclame quoi biso makuna azoko réclamer nini survie ya batuti bozomona te que za babiloko moko bazosala po distraire biso alors nous à l'interne qu'est-ce que nous devons faire nous devons d'abord sauver la République. Merci. Toutes ces intelligences doivent se mettre ensemble est-ce que zakara likambo 50 fois est organisé yango to eza likambo tata mokonzi ya mboka nde na lobi eza consultation papa Fayulu bakei nani bapesi bapoint de vue na bango comme ça na sima ya consultation na baluka lolenge nini baza bakoyi mpe kokenda kuna baproposer que non cette consultation soki tobi tokenda mbala moko na gouvernement ya union nationale ekozala malamu te yango tuyi ezali peut-être toluka nanu tokende na même optique wana tosangana lokola bana ya mboka moko toloba nanu tobeta nanu masolo
ba idée wana permet tant que moto koluka azwa azala na ngambo na ye même tant que papa Fayulu akozwa bokonzi c'est un peu kozala toujours na tendance wana ya opposition tant que présenter ba biloko ekozala toujours kaka ba problème. Moi je pense que nous devons mettre tout de côté, regarder d'abord la République, sauver la République et apprendre pour ça la tabula rasa pour nous ndenge nini ya kubungisa makambo à l'interne. Merci beaucoup na mwana mboka papimba wa kolanda biso alobite maman Tatiana yebisela ngai ndeko ya aser atika lokuta tozongela yo pamba te question moko eye na nzela ya bake na nzela ya téléphone o ya biso tozongi awa bande kubalandi papa Dani oti koyoka intervention ya maman Grâce alobite awa ezali likambo ya koluka te soki pe nini kasi ezali likambo boya nano pona nini bokolinga koya te Maman Tatiana omoni banda tozwa lipanda na Congo biso ba communauté mesaka kozana na sima ya bato ata na biba zo nous sommes des Paul nous sommes des Kingani biso bato ya moi que vous voyez en face de vous je ne suis pas derrière la personne ou l'individu de Délice Sanga je suis derrière sa vision puisque le big de Délice Sanga il makambo est OK de combattre Zaki élu député national c'était histoire na 2006 la liste ya RCD Goma 2006 premières élections Ndeko Lambert Mende Zaki élu député national na liste ya RCD toujours RCD Goma et ces gens-là ils connaissent bien l'histoire par rapport à la étude ce que vision na biso vision na biso programme na biso to peut-être obligé kanisa ke to teka to ça na ngokaka ya refondation na axe 1 to le belkambo sécurité c'est parce que ndeko sesa na jupe na ta na équipe na basali analyse makambo est wana na la vidéo mo lu papa nembo datie ni personnel a obeta lisolo comment on est incapable à aussi sa guerre wana plus de 30 ans à lobby ndeko sesa na lobby a pesa ba proposition mais ma proposition est sur l'Assemblée nationale comme il était minoritaire bah je vais tout faire réforme de l'armée. Quelle est la réforme que notre armée a subie? Est-ce que notre armée pouvait résister? Oui, parce qu'on a les moyens et non parce qu'on ne lui a pas donné ces moyens là. On n'a pas une armée dissuasive mais on pas bien ça en gardiennage dans la Libanda en 2019 mais si on a commis un beaucoup de une matraque dans la ina bête on a pas porte gang donc attendre il va pousser avec ah mutazali pour la ligne bois ganga wou tant ça au soin a été mais pour ganga les obangisa qu'est-ce que nous pouvons dire moi na ya Museveni a sali ba déclaration à salaire de moi mais na réagir on ne sait même pas dissuader les gens à nous respecter et vous voulez qu'on vienne à la consultation avec vous qui êtes incapable de dissuader l'adversaire Kagame c'est qui la photo aujourd'hui Kagame peut se lever commencer à parler non nous on se range derrière une vision et on appelle ça le projet de la refondation réformer l'armée c'est-à-dire mon image nous sommes besoin d'un bakota en armée formation ni bopia bam ba commission ni ba oser pas qu'il rebonda même si vous dites que vous doublez le salaire par obundateur est-ce que vous allez pour ça vous doubler le salaire mettez ces jeunes là dans de bonnes conditions bon on a peine que non nous sommes et on se doit rester au Kini nous voulons des choses pareilles. Vous allez voir que même ces gens qui viennent pour vouloir Papa Dani Babandi déjà Hollanda qui premier ministre va doubler bango déjà salaire. Toujours la projet la vie c'est la refondation maman. Bon ma c'est quoi salaire ba ça va toi front. Est-ce que va Soudan news? Parce que au atika na Kinshasa vous savez que ndeko nanga moko bobisana tanga kombo na Nathanaël il y a piste alors balobi que 9 pays au bazazinga zinga banviara biso toujours na Congo ngam baloba ke flevoneza ya bango ndi ba kanisa donc moi ba mona kwa flevoneza ya bango un jour tout le monde peut se lever contre les Républiques démocratiques du Congo donc tout constater la énergie na côté mon côté nyo surtout ndeko ça na ta représenter ki projet na lobela ki likamba ba salaire wana mama Tatiana yo c'est plein salaire ba soda et mati il y a eu matité il y a mon il y a enseignant et matité il y a instructeur dans le centre de formation et matité quand il y a mutozo bunda bitumba mais dans le centre de formation azo la tsaba oba okine ko bunda de ba ko salat deuxième chose toujours le balikamu boy ba utiliser la expression le président de la République n'est pas garant de la nation de Kopapi il est garant du bon fonctionnement des institutions garant de l'intégrité et de la défense de la nation donc quand la nation est menacée on doit sentir que le président a lobby et puis salami au moment de l'élo so
je crois que côté autant tanga ba lambalia ebeleza kuna ebele sur le balamba ba la poigne population c'est à bail et retenez ce que je vous dis, je ne vous parle pas comme membre de Envol mais comme congolais conscient. Il y a la responsabilité de Canabiso o nous so bossa so ki kaka bosala onde bossa la wana et lourd malongé et bimate. Vous ne pouvez pas négliger les prêtres et les pasteurs qui nous conduisent. Ils sont de la société civile. Tant que la école il y a maloma tout ça dans le Congo a souvent autant que la école il y a convention religieuse, il y a catholique, il y a protestant. 5 écoles, autant attendre sur 3, il y a catholique parce qu'il y a une bonne éducation. Moi qui te parle, j'ai fait 30 ans dans la brevet, il y a l'église catholique, 30 ans pour les services rendus dans l'apostolat. J'ai encadré les bilingams, j'ai encadré. Il ne faut pas venir sur le plateau, vous faites beaucoup de bruit, on n'a nulle part senti que tu as dit que c'est une solution ou c'est un problème. C'est consultation nationale. Et ce n'est pas la première émission dans tous les canaux. Restons dans les débats. Mais il ne faut pas égarer la population. Le loi que nos gouvernements ont surtout pour convaincre les arguments pour rejoindre Bino. Mais besoin de débauchage. Tant que nous avons consultation à l'époque à Kabila, on a débauché Bruno Tchibala. Vrai ou faux? Il est comme il déstabilisé. On a débauché nous, l'association nationale, nous savons que Bruno a débauché l'association nationale. Nous mettons à l'aide de l'autre job. Je te donne l'information. Mais vous concatez parce que nous avons compris une chose. Toujours pour le peuple. L'opposition, ce n'est pas Fayoul plutôt, ce n'est pas Denis Sessam. L'opposition, c'est le peuple qu'on va affronter sur tout Bimina Balabala. Merci. Mais on a besoin qui tourne là-haut. C'est ça l'opposition. Et pour que ça va bien, Bobi Msandeko Chakindala. Bobi Msandeko Merdi Mazengo ya Envol, aux adversaires politiques, il y a vice-ministre, il y a justice. Depuis le 6 décembre, il y a à Sambarate, et éviter. Un juge public, l'accès à la preuve exalté. Un vice-ministre qui va porter plainte dans un sous-commissariat. Tel niveau de régressement à Makamoussous. C'est pas normal. Bobi Misaye, Bobi Misabango, si ma to fangi mesa moko, celui de Monique et Nirona de affronter, Monique Nazaboué, j'ai de la famille à l'Est, j'ai des sœurs qui ont été violées. Mais le même père, au besoin négligent, ils ont demandé de pardonner. Est-ce que vous pouvez pardonner, vous, de l'UDPS? Parce que est-ce que vous pouvez pardonner? Est-ce que l'UDPS, vous pouvez pardonner à Joseph Kabila, puisque vous dites qu'il vous a fait du mal? Il a fait du mal au peuple congolais. Non, je parle d'abord de l'UDPS. Tous à la réaliste, quoi. Joseph Kabila, ça m'a bien à l'UDPS. Non, on a vu qu'il y a un babyset, il y a un bloqué, il y a un freiné. Donc, comme il y a freiné, beaucoup de temps, c'est que vous freinez. Je vous pose une question de Papi Mouya. Papa Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous empêche, Papa Félix Tshisekedi, d'aller voir Martin Fayoul, vous-même personnellement? Ah, ok, c'est ça l'arrogance et l'orgueil qui détruit. Ou bien de trouver de bons stratèges qui peuvent vraiment aller rencontrer ces opposants-là. Vous pensez qu'on va refuser de vous accueillir? Après les élections, vous ne pouvez pas reconnaître le pouvoir de Bino. Tout le bateau le batté. On va reconnaître le pouvoir de Bino. Et vous mettez en place un système autour pour réformer les renseignements au lieu d'identifier les ennemis du pays. Vous traquez les opposants. Merci beaucoup. Merci Papa Dani Ndungidi Tozongi Awasika. Papa Mouya Oyoki Maïma Kolobamaka pour la Maïbatali consultation. Est-ce que les Cambouis gouvernement ou la Union nationale ezali solution to ezali problème na moni okomi mingi toilettage. Mama Webi na lobakango régulièrement pendant ndenge orgueil. Ça fait 15 ans que je suis professeur. 15 ans. Et j'ai toujours fait l'effort yako yebisa bandeko nanga ba kongomani que Congo na biso eza ba Congo ya batute. Congo oyo tozana ngolelo lelo ko ko lebela Tshisekedi mais le bizarre Tshisekedi te na nani makambo ebele. Je préfère commencer avec Maman Chantal. Alobi mabe oyo gaga masala République démocratique du Congo. Est-ce que epekisa bino beaucoup de maman, je suis très sûr que vous avez la maîtrise belée par rapport à la lutte sur le plan diplomatique. La lutte sur le plan diplomatique est beaucoup trop forte que la lutte sur le plan armes. C'est la première des choses qu'il faut savoir. Je vous rappelle que ça fait plus de 30 ans qu'il tue à l'Est.
il n'avait jamais été attaqué comme nous sommes en train de le voir. Il n'avait jamais été attaqué, c'est vrai. Je ne refuse pas qu'on puisse critiquer Félix Tshisekedi. Mais je dirais tous là, Tomicha, tous nous voilà la partie politique. Tous la Congomani. Toute la réalité est en cannabis. C'est quoi le problème de Tshisekedi? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Vous êtes très sûr que ceux qui le dialogue au bino bozako le bateau salawa. To sali yango, gaga na kotika, kopiye na est. Vous êtes vraiment très sûr de l'idée wana? Non! Dialogue ils ont sauté, c'est pas la première fois. Et puis vous prenez qui? Je n'ai pas dénigré les non! J'ai seulement rappelé une chose. Dialogue, mais au lingi consultation. Je suis contre dialogue au Lubango parce que vous me mettez au côté. Consultation de oui. Nous sommes attaqués par l'ennemi. C'est que beaucoup de sous à l'ombre et pas d'ailleurs, ailleurs on dit c'est et pas la biche. Pourquoi vous voulez faire une équipe à part au lieu de se soutenir tout défendre la langue? Qu'est-ce qui doit être privilégié? Les intérêts de Bissot ou bien les intérêts de la République? Supposons que le modèle passe à Koyawana. Bakoti na Kinshasa, Bakoti partout en RDC. Vous pensez que Martin Fayulu va rester? Et demain, il sera président de quel pays? Non, tout ça n'a pas tout. Tout ça n'a pas tout. Regardez, réalité, tout ça n'a pas en face. Je comprends. Vos communications, vos défenses, c'est par rapport à vos positions politiques. Oui, on ne refuse pas. Mais tout comme à un moment, tout est là, la réalité, tout est dans l'histoire, tout proposer ma solution. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi fait partir des problèmes. Bon, supposons que Félix Tshisekedi fait partir des problèmes. La solution, c'est les mettre de côté. Donc, sur 5 ans, Aya Kozalesiko a dirigé dialogue. Maintenant, 5 ans, on a connu Banalisiko. Nous, on a étudié. Nous venons des élections. On va prendre le comme qui? Kobo Sanate, Monseigneur Donatien Cholé, à ça qui interview, à lobby que tant Bakenda Kokuta na président Félix Tshisekedi avec ça qui bango Kokuta na tête tel président. Maman Yokana Ibisayo. Au moins une mission il y a église, il faut ça la définir. Et quand il y a de quoi dans la carte Yamboka, l'église peut proposer quelques idées, quelques solutions. L'église proposera ses idées à qui? Mais au président de la République, c'est lui qui dirige. Ce n'est pas Madame Seconde qui va diriger la République démocratique du Congo, c'est très faux. Mais maintenant, si vous prenez les Senghor et c'est pas musulmans, tous on va devoir la musulman parce qu'ils sont contre cette histoire. Tous on va devoir l'église de réveil, Mamsous, Baza contre. Et en même temps, quand on rentre dans la constitution, la République démocratique du Congo, c'est un pays laïque. Vous privilégiez qui? Non, tout ça là-bas, toute la réalité en face. On le dit Jean-Pierre Mbemba, le président de la République, paie de mission. Non, Jean-Pierre Mbemba n'a jamais reçu une mission de la présidente de la République quelqu'un d'autre mobilisé. Non, c'est faux. Jean-Pierre Mbemba, c'est un Congolais. Il a regardé la réalité. Le pays est attaqué. Pour que Jean-Pierre Mbemba puisse demander à ses frères, contre un armée, il faut que ça aille à non, mais c'est ce qui nous tue. C'est qui tue la République démocratique du Congo, c'est ça. Vous suivez la vision, même si elle est mauvaise. Vous la suivez, pourquoi? Même si la vision est mauvaise. Et c'est ce que je n'apprécie pas sur la Fayou. Je ne sais pas s'il a des conseillers qui sont en mesure de c'est une vérité. Je ne sais pas s'il a ses conseillers. Et là, on a apprécié. Non, le ministre à transport, au rôle, il y a ministre. Il n'a pas fait comme ministre des Transports. Il a fait mais il a fait comme Congolais, maman. Ok. Vous attaquez ceux qui les ont à Botoy. Alors, vous avez ministre des Transports, il a what? C'est tout résolu. Si Jean-Pierre Mbemba a fait ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait comme ministre des Transports ou parce qu'il a recevoir une mission là. C'est ce qu'il dit. Mais c'est parce qu'il a regardé d'abord la République. Alors, tout ça, il y a beaucoup de ce qui est écrit, tout ça, la place, nous tous, à côté de maté. Défendons d'abord la République. Le reste, il y a pas tout réglé, il y a un gros. Si aujourd'hui Martin Fayulu devenait président de la République, Maman Chantal, vous êtes très sûr que cette histoire sera réglée facilement dans le dialogue? Non. Je reviens dans le condamné. Une minute, oui. Papa, oui, Bishop Bakongoma, il y a un moment, on ramène notre politique. Dans le niveau, il y a haine. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on veut.
lobby pour lobby ndeko baza na kati ya armée baza kofuta mabe makasi koleka bato nyonso. Le président de la République a instruit la première ministre. Ils ont travaillé sur tous les plans. Je vous rappelle que c'est là que les militaires vont affronter. Même les policiers, leur salaire les a doublés. Même les policiers. Est-ce que c'est pas encourageant? Réforme, on a besoin de beaucoup. Parce qu'on a commencé par toiletter. On a commencé par enlever les infiltrés. Vous savez, vous connaissez l'histoire, vous avez écrit des livres, vous le savez mieux. Que la carte armée de la République démocratique du Congo, on avait les Rwandais, oui. Vous rappelez du général? Il venait d'être général de la République démocratique du Congo. Mais interpellé, arrêté hier, toute l'identité, alors dit que c'est un Rwandais. Mais c'est avec cette armée qu'on va tourner le Kokunda Nango. Non, il faut qu'on trouve l'État dans le niveau d'abord de tout faire. Et en même temps, c'est la hématite, maman. On ne peut pas le dire. Est-ce qu'on ne peut pas apprécier? Non, mais c'est parce que c'est ce que vous avez cherché hier. Bas militaire, bas policier, c'est là qu'on va aller au lobby et ça on va passer aux lutter. C'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse tous apprécier. Merci. Je vais continuer. On a une consultation et ça c'est une solution à partir. Pourquoi c'est une solution? Au moment de la République démocratique du Congo, Batu, peuple, Azan a besoin de avant Naka, Ala Naka Biso, Toso Naka, on a la réponse. Non. Peuple a besoin de travailler sur le développement, sur le social et la peuple. Merci. L'opposition et ça fait les bâtiments vont participer. Très bien. Merci beaucoup. Moi, Mboka Papi Mouya, Tozongi Sika Awa, Tokozonga Pote, Tosolola, Namaïmatali, toujours Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, Yoko Landabiso en direct. Abonnez-vous, vous likez vidéo, vous partagez vidéo sur YouTube, Yabiso à Canal Kin Télévision, Bozalakawa, Anapenza Baïke. Merci Nabande Konyon, Soya Junior Poiti. Merci Ndengoko Landabiso depuis Bandalungwa. Tous allez vraiment de cœur Nayo. Tozongi Awa et pas y a Maman Grâce, Oyoki. Maïmanso Mazali Kolobama, Mwana Mboka Papi Mouya, alobi que solution ezali pour na Maïmatali consultation. Kasi Awa Maman Chantal, pe Papa Dani, bango balobi te bazali contre parce que loko moko ya malonga ekobima kunati. Nazongi lisusu na motuno na tuna kitango pesa la loba protocole balo eleki na tuna ki eza la consultation eza ngamba bayi pouvoir opposition eza na dialogue eza na ngamba ba ya bayi opposition mais suka ya makambo wana nyonso tu ezali nini ezali ko réunir ba effort lokola bana ya mboka pour réunir mayele lokola bana ya mboka pour na koluka kobimisa mboka na biso na kati ya crise bipai wapi ezwani nako papa Dani alobaki makambo moko na makambo talobi Kagame aza makasi eloko ni ezo sala que tozo ko faire face na Kagame te nazongi lusuko lobaki Kagame ye moko na mboka na ye aza na soutien moko te okokate ko sala face na la grande république démocratique du Congo waneza ikongo liboso likamwa parler papa Dani armée na biso sous Kabila et ça qui recrutement et salama kate tant le recrutement et salama on a mixage et salama infiltration et salama et ça armée on a tata mokonzi mboka balegela ki balégué armée wana n'oubliez pas que tata mokonzi mboka il y a ça civil ba konzi belo balanga linga na mboka na biso ba ça militaire il y a la qui civil. C'est vrai que après que mon armée ango et tout, mais azana boye penza le ko la ba soldat bango moko ba sakanango que sur armée ndenge ni ko kozala. Mais tant lié batikeli une maison en paix. Ndako yo ezana milimo mabe ya kabutu ko tungisa bato. Eloko ayambo ko salizani. Koluka solution ndenge nini milimo wane ontakanda ko wana sala nini. Ndesi para le lenga nino o structuré ndako po ata structuré ndako tie ba peinture sombi bilo na buto ko la te parce que cet esprit ouais en takanda ko wana soki et ko sala ko mona nso aka beauté ya lengo ko saki salon te et c'est ça le problème et le ko amisa tonde nde kwa uti ko loba
être du côté de l'opposition ne veut pas dire que vous devez tout voir au noir. Donc makambo nyonso ata likambo moko avancé moko ya malamu esalami bokobeta maboko te biso toyi na ngambo ya union sacrée mais tolobaki yango ke démarche papa Fayulu azwi ya makambo ya dialogue ya bana mboka nous sommes partie prenante mais seulement toboni ke bao bazalaki na ngambo wana ya kobomaka bato baya lisusu parce que ekokoma nango répétition moto azwi frustration na ye ayebi ke nakokende na malie na bato boye nasimi mandoke ndisi moke bakobenga nga baye bablanchir nga epuis eza héritage wana nde tokolekela na biso yango nekotuna na makambo etali solde ya basoda badouble yango est-ce que na ngambo ya opposition bakoki kobeta maboko te c'est vrai tozomona nyonso to ya mabe na kombe nyonso eza noir mais na masala na ye tomoni mpe mwa parti ya pembe mais c'est ça aussi parce que ils en auront besoin lobi soki bango bazwi mpe bokonzi urgence ntango balobaka situation d'urgence nga azalaki parmi bato basalaki na makambo ya COVID-19 la communication na temps ya urgence na communication na temps ndenge normal ezalaka ndenge moko te parce que la communication na temps ya urgence ezalaka na balolenge moko basalaka pour que bato bacomprendre état ya urgence wana basoda oyo bazoki admettons nakene na lolenge bango balobeli ke bapesi kaka basoda oyo baokenda guerre nde bapesi bango prime mais attends la misala oyo tosalaka yo soko oke mission de service tozwaka prime ya lolenge ozwaka prime normal oyo bato bazwaka na salaire normal mais moto ake mission de service bakobakisele mpe prime ya mosala ake kosala soki basoda oyo bazokenda na front bazotika bana na bango mabota na bango babakiseli bango prime moko comme prime d'encouragement ya ndenge bazokenda kosala kotia badi na bango na danger mpo na ntina na ekolo mabe eyi wapi. Merci beaucoup. Nazosukisa na nga maman Tatiana le problème oyo eza na mboka na biso ezali toluka nanu ndenge ya koéradiquer mo oyo depuis presque 30 ans eza koronge mboka na biso parce que soki mboka eza na kimia te ndenge tata uti koloba ezala na ngambo eside ezala na ngambo ya envol ezala bato même biso bato tozawa tokokamba te parce que tobosala te tango tata Kabila le père akotaki na mboka oyo papa le space azalaki mais tant que vous pensez qui nous attendaki à l'objet dans le village parce que nous ne partageons pas la même vision. Moi j'ai acquis le pouvoir par les moyens des armes. Toi tu prends l'opposition pacifique. On ne partage pas la même idéologie. Vas-y dans le village natal na otikanga na tamba. Donc solution ezali la mission et ça la tata mokambi ekolo ya zali garant ya bon fonctionnement ya ba institution en mboka. Soki na motema ya botata na ye amoni ki akoko kenda vers bandeko na ye. Pour la caution na bango ndenge nini to luka crise oyo enfin esila loko la tata akokipe ko sala. Merci beaucoup maman. Opposition personne qui va moniquer papa mokonzi ya mboka alinde ko na bango bakokipe ko kenda vers ye pona ba soutenir kaka ye loko la moto te to sauver na mboka na biso na crise oyo numeli pendant longtemps. Très bien, merci beaucoup maman Grace. Merci na pasteur Charles Moulaba Meba depuis quelque part à Sikazali Kolanda biso mbote mingi na balandi ya Liga Aladin Sita Kennedy Mabesi na France. Merci na Serge Malebe depuis Londres de la part ya Yagi Mputu Fondation MKC Kayoudi Missa Moukoko, les bâtonniers de la République. Mbote Mingi de la part, il y a Joël Pembele. Mbote na Balandimine et à Canal Presse La Liga. Depuis quelque part, Papi Choma Bakala, Pierrot Lamika, Coco Freitas, Madame Tanti Binga, Thierry Binga, Joël Binga, Monsieur Ekapi, il y a Boy depuis Angleterre, na Magistère. Joe Baluba, le grand Yakuza de la part ya Vea Mbata. Voilà. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Maman Evelyne raconte parce que hier, a une présentation à Canal Presse samedi et lundi. Maman Chantal Moboni, Maloba, Ombo Kayo, avant que tout le temps, message, se rejoignant, papa Dani, après tout le temps, message.
Merci, Maman Tatiana. Il faut tout ça à toilettage. Maman, nous sommes ensemble dans le plateau, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que nous sommes unis? Pas d'interrogation. Vous êtes ensemble dans l'union sacrée. Vous êtes unis. Ce n'est pas le fait de se faire consulter que tu as comme un côté de Munguna. La pression est simplement pour comprendre. Donc, il faut comprendre les méandres du pouvoir. Vous devez vous exercer à chercher, à lire, à vous informer pour maîtriser les méandres du pouvoir, pour maîtriser les compétences et l'attribution, pour comment un ministre en fonction a connu qu'on s'arrange à ça à l'Ikambou, sans aval, il y a un ministre d'État. S'il vous plaît, il faut maîtriser les choses avant d'en parler. Aujourd'hui, vous êtes professeur. Merci beaucoup. Maman Chantal photo te interroger histoire. Na histoire ngala tangi. Avant France l'Allemagne, bazon la bondeko. Il y a eu le traité de Versailles. Tu es prof, non? Avant Kagame comme un partenaire fiable, à réparer qui n'est. Avant toi qui est doigt, à réparer ni. C'est quoi la différence entre nous qui détourné ma santé, tu vas couper na maman, tu vas couper na l'hôpital, à salir tourisme à la prison bimi, na muta bomi mutu na munduki, ba bomite. Plutôt d'une vision à bien des actes toxiques. Et puis bien goûter. Si Martin Fayulu était là, les choses seraient autrement. Même si les autres nous disent abisso, mais tout le monde est un dingue souci. Les choses se sont empirées par manière à gérer Makambango. Vous pensez que l'histoire de la guerre, c'est l'affaire de l'IDPS ou de Fatih avec Kagame. Or, c'est l'affaire de tout un peuple. Il fallait qu'on se donne Wana. Parce qu'il s'agissait de tout un peuple, il fallait prendre toutes les énergies en présence, toutes les intelligences congolaises, en faire une thèse nationale et savoir comment faire. Martin Fayulu avait donné dans son programme les 10 premières mesures de Martin Fayulu. Quand il faut délocaliser l'unité à Kankokolo, tous en Est. Quand il faut une unité de surveillance de nos frontières. Quand il faut les réformes du système de défense de nos services de sécurité et de défense. Ça veut dire quoi? Donc il y a la politique de Komouya. Ça veut dire quoi? Il est très clair. Vous pensez qu'il s'agit seulement de donner les salaires? Mais quelle éducation militaire? Quelle formation militaire? Quand la formation militaire n'a pas beaucoup. Logement militaire est en déni. Les systèmes de travail. Tout ça, c'est toute une réforme. Comme tous les cols, la morale. La morale, aujourd'hui, c'est comment? La discipline est la mère des armées. Aujourd'hui, c'est comment? Vous pensez que tout se résume autour de l'argent? Non, l'argent est comme que Dieu sombo zango salo sala o michalo lendo la takazako mataba pepo sa nyoso mais intelligence et une stratégie et une vision. Une vision claire et exacte. Martin Fayulu a une vision claire par rapport à la situation est. Et comme Sangai que yo mutologo za patriote biso toza ba aimé tondimi parce que na Congo so argument za te baboka ka haine to yambi bino ba patriote bon c'est pour une sanction Union européenne contre le Rwanda. Ça c'est être un esclave mental. Pourquoi je m'explique? Ndeko Fachi lobby, je prends le parole de Ndeko Fachi. La communauté internationale est derrière le Rwanda. Nakosi. Mais cette même communauté internationale qui est derrière le Rwanda, qui soutient le Rwanda pour agresser le Congo, cette communauté internationale fait semblant de sanctionner le Rwanda. Encore que ces sanctions sont des façons que de communiquer, si le plan du terrain est tout ça le matin. Pour remettre ma mère procéder, tout ce qu'on a mis. Ce qui est l'Union européenne, les sanctionnaires du Rwanda solo, il fallait abolir accord à ça qui n'a Rwanda pour la matière première. Sachant que Rwanda ne produit pas de matière, il était pour le Congo, elle était pour le Congo, la communauté internationale. Il devait commencer d'abord par Kobe, sa contrat à Rwanda.
Et que le budget Rwanda est soutenu par la Grande-Bretagne, par le Polonais, en bref, le pays développement, pour soutenir lui. Vous n'avez pas entendu le président polonais à Rwanda pour le ce qui est baissé Bundisio pour soutenir pour le prendre la défense. Mais de quelle fierté, de quelle diplomatie, et c'est mon interrogation. Vous savez, sous Kabila, il n'y a pas de sanctions, il y a eu des sanctions. Mais quel a été le profit du peuple congolais? Et de l'autre côté, changez la façon de voir les choses, chers frères. Les pouvoirs et les caca. Pouvoir et les caca. Le Congo d'abord. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se faire consulter. Il y a le bien que le dialogue, pouvoir et aussi c'est guerre. Mais cette consultation aussi c'est guerre. Maintenant, il faut dialogue de femmes à beaucoup. Payer comment unifier, tu as impliqué après, tu avances, tu as constitution, tu as l'institution Mboka. C'est par le dialogue. Ce qui te font d'aller qui vient en 2016, c'est à cause du dialogue à 5 ans. Maman, papa Ngaï, excusez, s'il vous plaît, informez-vous. Dialogue au bisotozo loba. Et ça dialogue qui ne peut pas partager pouvoir. Tu le de Kofachi. Pardon maman, parce que même tel na bango. Il va signaler la dialogue au bisotozo loba de Kofachi. Obi dialogue ça passe à Fachi. Pour na yo Fachi zanzambe. Non, Fachi est congolais. Avec exercer en tant que président de la République, Azali sous l'obéissance de la loi. C'est ça l'état de droit que papa était apprenez. Sous l'obéissance de la loi. Mais là, on a un problème. Donc, Fachi, Nazo, parce qu'il a incarné le régime, a fallu la mission de la sécuriser Mboka. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit être comme une partie prenante à la crise. Partie prenante. Si on comprend le système, la partie prenante, c'est passive. Mais on le dit à la partie prenante. Merci. Bon, on a su qu'il y a un soukana. Tu as interrogé l'histoire. Qu'est-ce que l'église de réveil a fait au Congo? Je suis de l'église de réveil, moi. Je suis catholique. Dans l'histoire politique du Congo, quelle est l'église qui a toujours été active? Ça c'est l'histoire. Parce que tu m'as dit d'interroger l'histoire. Cardinal Malula. Je préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Si Mobutu, Facha Zaki président, non le bango partout. Cardinal Mosseni, alors ces résultats ne sont ni conformes à la réalité ni conformes à la justice. Que les médiocres dégagent. Facha était président. Le nom cardinal Ambon Malobi, beaucoup de problèmes comme ça. Non. L'église catholique a ça là, mais je veux aujourd'hui, pour bien le je vous ramène dans ma cambassénie. S'il vous plaît. Le pasteur de Miles. Il y a encore expliqué à Batou, Mbengeni, Baluka, aux présidents. Merci, papa. C'est l'église de réveil. Tosili Sanayo. Tosili Sanayo. Maman, papa Dadi, Tosili Sanata. Maman Tatiana. Oui. Opesika solution. Eza nango na ndenge ya. S'il vous plaît, comme Nasuka. Eza nango na ndenge ya ko dénigrer te mais na ko lika te bande ko tambo le bel kamba vision qui boza na vision il faut que ça appelle un plan d'action ndenge beaucoup appliquer vision wana et puis la type sur la stratégie recruter c'est bien maman le bien appelle le baki amoti au moins na axe un kaka il y a programme de refondation. Est-ce que vous avez un programme de refondation? Autant à matin failli. Nous avons un programme, il y a madame Judith Souminois. Nous avons proposition. Combien de propositions de Salomon Bobo à Rakak? Union sacrée. Malembe. Dis-nous que nous avons donc, sanctions, vous ne devez pas vous réjouir de ces histoires de sanctions. Mais vous pouvez partir avec des sanctions dans sa mallette. Tout le monde peut s'assurer qu'il y a une histoire. Moi, je suis enseignant depuis 22 ans. J'ai 16 ans. Moi, j'ai commencé à donner cours en 2003. Les maths, maths. Moi, je connais la blague. Après, je vais dire que je connais la blague. Les mathématiques, c'est des bons historiens. C'est-à-dire l'art de parler en public, dans les ressources humaines. Je connais la manière de réfléchir à Batou. Donc, on a soit un programme à gouvernement. On a parti de la mission, on a fourni ça, un programme. On a fait un archive, on a
et les gens se cultivent. Hier d'ailleurs on a vu une réunion en communication, j'ai commencé à expliquer aux gens le programme, il y a gouvernement, Madame Judith Sumino. Est-ce qu'il y a un téléphone aux gens? Est-ce qu'il y a un téléphone aux gens? Vision, il y a président de la République, aux gens, vision à chef de l'État. Pour être ceux qui visionnent, vous êtes incapable d'expliquer ça au peuple. Mais moi je peux vous dire, il y a les réformes, il y a armée, c'est-à-dire mode de recrutement, structure, il faut il faut centre belé moi les champs de tir à champ de tir vous avez le entraînement à votre DSP. Moi j'ai habité ce quartier là pendant 8 ans. La réalité diffère. Ce n'est pas question de réalité. S'il faut délocaliser, mais ne tuez pas. Opposer nous on va proposer une chose. Dialogue inclusif où l'union sacrée sera partie prenante et non organisatrice. C'est qu'il faut qu'il y ait un organisateur. Beaucoup de commentaires c'est le peuple qui répond. Au moins politicien donc la logique ça n'a pas abouti à rien. Nous nous rangeons derrière la pensée de l'ECC et de la Cinco. Nous pensons que les 80% de maman m'entendant que les messes na Saint-Dominique na 13e. Vous voyez bien, n'a pas été. Oui, bien. Nous allons mettre un massage le 16 février. Moi, je vais le salon de coiffure au Côte d'Abisso. Merci. Inclusivité, c'est faire participer tout le monde. To solo là bandeko o besoin de tenir na bolo ko ndeko Jacqueline Nala na ndeko Merdi Mazengo mwana bato na 30 te a combien adversité politique ya kilo na kan luka bo binisa bango fanda na mesa to solo là ni ndeko fala le bato tali tambo na mesa to solo là to longola lolendo to longola ba ego wana to mamboka na biso. Merci mama Tatiana. Merci beaucoup, joyeux anniversaire Diego Kaiba Kolanda biso. Merci na bandeko nyonso bapandisango ya Kojek. Je suis de cœur avec vous. Totanga ba message bato ya union sacrée ba yebisa biso na nos différences nini oyo ezali entre union sacrée na union sacrée de la nation na union nationale oyo bazali koluka ba opposant baya ndeko vanité nde alobi yango. Consultation yango ezo salema sans opposition maman Tatiana ezali na sens te pe mozito azalaka lisusu na opposition te ndeko toto. Oyo ezo salema ezali lokola mutu akei hôpital babandi ye perfusion sans basala ye examen ndeko Pierre. Na constitution esengi pour la consultation et salema ya gouvernement ya sika esengelaki premier ministre a démissionné maman Tatiana pour na nini esalemi te ezali pasi honoré. Ndeko Papi Mouya alobaki na kombo na ye que ye pe kombo na ye ezali parmi ba nouveaux recrues oyo ba ko kenda po te ba kenda ko servir po na nini ti siko azali na etando na yo. Tozo tuna merci ça va message tozo tuna na consultation ya ba na bosololi ya basango pe ECC différence na bango ezali nini parce que mingi to komona ya kuna nde ezali crédible ECC na consultation ya conseiller wapi oyo ezali malamu mingi ebongaki kosala na nunu. Maman Chantal ayeba que dialogue na batu oyo bazali kobomisa et baza koboma batu na est ya République démocratique du Congo ezala M23 to AFC ezali insulte pour la République démocratique du Congo. Ndeko Dani botika makambo wana moto oyo a violé pe abomi libota na yo mobimba après bobandi bosolola na ye
ndeko Chris TV. Lobby pouvoir et lobaki opposition ezali ya pete kasi lelo lokola einde libino na est bokomi koluka opposition yango lulendo. Merci beaucoup Nabino Banson baye bozalaki baike balobite maman Tatiana tokomi na suka. Merci na réalisation ya mwana mboka Serge Makoso na réalisation. Une minute, non, bah signaler na roué baté na landani. Ndeko Joël Pembele na régie finale. Merci beaucoup. Et un grand merci à Baluka s'il vous plaît. Nazo zongela yo. Na pesa na no taper bateau to travailler na bango. Merci na mwana mboka Serge Makoso azalaki na réalisation pour bozwa biso malamu pe na assistance ya mwana mboka Veyambata. Coupar bola na loba ya Gilles Coupar bola yepe azalaki wana. Merci na Sardi Dimbu, merci également na Rodi Louadio, merci na Bandeko Nyonso Bozalaki, Yadim Poutou Didier Deschamps, un grand merci également na Baeban Sope Bozalaki, Baiki Akolanda Biso, Badou Kayanda Sarwanzambi toujours, merci à mon manager, merci na Bandeko Nyonso Baebolanda Kibiso Bo s'abonner massivement Tokutana Bino na Riako News Télévision, un grand merci na Pasio Sango depuis Bandalungwa. Mokolo il y a lundi et samedi présentation à Canal Presse et Gozala Evelyne raconte où a Messeni Mingi pour présenter ba émission à RTNC Nzambe Abokasi Bonson Akoba Kopé Sabino Kimia Uto Église Mon Amour l'Éternel. Je vous aime beaucoup. Au revoir.